Capage TV. Capage TV. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami sute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. Capage Télévision, merci d'avoir eu ce Rolanda Bisso, awa, pe di banda ya mboka, Nzambe ya pambola bino, le loto zui sous faveur ya kukuta na pasteur Valeur Misatu, en tout cas ya église plein salut, papa zaki na biso awa, anyamuka ki biso awa, mais tondo kotala eka mwa mke na TikTok, mais azongeli biso pour na repesa biso vraiment makanisi ya malamu, nga mo pe lelo na lotaki, mais na bungi susu ndoto ango. Na otuna papa biso batoto zala oloti apota ngolamuka ozoyeba lisusu kokangisa ndoto te ezalaka dû à nini. Le Saint-Esprit va nous conduire et puis rapidement na oyamba papa Valeur Nzambe ya pambola yo lisusu na nandaki na oh papa kiminga boendenge nyazonga po bana Nzambe bazwa likabo ya malonga. Bienvenue lisusu na Capage Télévision. Merci maman. Merci pour la confiance. Merci. To pesi Nzambe merci. Amen. Et puis to pesi merci na bandeko balanda biso ba ope ba kolanda biso. Vraiment. Mama to ye lelo na masolo kitoko na wetali bandoto. Bandoto nini? Bandoto ezolakisa ke na kati ya couple to famille wana bitumba ezali. OK. Monguna atia couple wana na prison mais baye barate. OK. Ah. Alors na kati ya bandoto to kende rapidement ndoto aliboso mama lotaka mingi mobali na ye azaka souvent na bana basi. Souvent na ndoto amona baotambola na mwana mwasi soit bavandi na mwana mwasi to mibale misatu mais souvent amona mobali na bana basi na ndoto. Oh, eza message Nzambe ayelaka avertissement babenga ngo. OK. Pourquoi Nzamba azolakise ba image wana? Parce que Nzamba moni ke mobali na ye asi abimi libanda. Donc à part ye mama na ndako asi azwelie. Donc so ozobona mobali na yo na basi libanda. Na ndoto. Bazolakisa ke na libanda asi azwi basi. Voilà. Et boso ozolota mu Congo. Oh azolakisa mu Congo. Souvent ezozonga. Elinge lakisa kalate bokokoma na tiraillement, na séparation. OK. Voilà. Surtout sur les ozonga. OK. Alors, point oya liboso maman, ba maman mingi balota boye a comprendre peut-être abengi on kandoto mais na lota mi mobile nanga souvent na mona mwasi to na basi à cause même courage à kotuna yo mingi mibali baloba vérité te baboya kaka bawanganaka. Mais pourquoi Nzamba zolakisa? Nzamba zolakisa premièrement parce qu'il y a un danger et continue kati ya foyer. OK. Tango mobali akyo ko bima libanda maman, croyez-moi ba dépense d'abord comme double bolingo et bandi ko longwa donc ba conséquences ebele ndenge papa bimi wana. OK. Et nani abimisi ye c'est l'ennemi. Musu ezaka bandoki ka ya famille, mutazaki ne bien a baby kabo. Ba commissaire mobulu ba tindele esprit. Ezaka pe ezala katoko tape na domaine na songe ndenge ni so ba tindele mutu be esprit na zo exemple mutazaki ne bien loti nyoka mukolo wana.
bautaki réunion à famille to autaki na famille à mwasi voilà bao balinga mwasi te bandoki wana tango azongi na butu azolota nyoka koti na ndako nyoka wana koti az esprit ya séduction nyoka mutako séduire Ève batindele molimo nyoka po akoma mobulu libala wana ebeba parce que bango balingi libala wana te peut-être à mutambongo jalousie. Alors qu'est-ce qui va se passer? Mon bali azaki bien fidèle à moi sinaye à partir ya jour oyo alotaki nyoka kotaki na ndako mobali makanise bimi libanda akomo linga libanda à partir ya jour wana. Oh, ceux qui mobali déjà à quel libanda bolingwe komi partager bolingwe za sous-souté na mutomoko. En tout cas, c'est comme na mona maman moko basomele même motuka mais mobali alala nda kutako sala ta 3 jours akela ni na matongi na mwasi de mususu malgré voiture maman ayaki papa moyen te. Alors voilà to sukana no wana maman peut-être aux en question ya basi o balotaka mingi mobali na ye souvent na mwasi to na basi. Ce qui question ezali to répondre. Sikoyo papa ndoto ezalaka ya nzambe to ndoto ezalaka sous forme ya makanisi okanisi pe mingi ya loti yango pa to ba okanisa ke mingi yango eyeli na ndoto eutaka wapi? Expliquez biso na source. Na livre na biso les secrets des songes to comment yango mama. Okay. Les 3 sources des songes. Okay. Ya liboso ndoto eutaka epa ya nzambe ye moko. Okay. Job 33 verset 14 ezoloba Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des visions nocturnes par des songes. Nzambe alobaka na bandoto mama na lelo. D'ailleurs soko tangi na acte bazoloba ke na mikolo suka nzambe asopa molimo bato barozwa bandoto balobela ba vieillards lingolo bateke ndoto ezakala pona ba te ndoto eza domaine à sagesse ba vieillard ndeba na sagesse. Alors nzambe na temps oya suka azosopa bandoto ebele na batu po bayeba volonté na ye. Okay. Malheureusement batebele batramba liboso ba prophétie soki eza prophétie azolenga na prophétie na ndoto soko ki pasteur mo ayebi soki prophétie eleki ndoto lokuta ndoto euti na nzambe na prophétie euti na nzambe bandenge moko mutaleki moninga azate. Okay. Pourquoi? Parce que bango mibale bauti epa ya nzambe bakokakola moko te. Prophétie ayaka na ndenge moko un peu ezoya batu bazo trembler bazo lobela ngai voilà bavandi kobimisa ba vérité ba makambo ebombana ndoto eza lokola langage moko miwe kimia mais message en nzambe ezobima na nzela ba image tout ça. Alors tangu ndoto euti na nzambe parce que tuni ndenge nini okoyeba eye na message ndoto ya nzambe ezanga jamais message. Okay. Na livre na koma 5 bits oyo nzambe atindelaka bandoto eza 5 bolelo moyen to développer yango ezali te. Voilà ya mibale ndoto ekouta na makanisi ya motu ndenge otoloba moto akanisaki mingi par exemple moto azo voyager lobi pour la première fois kendo poto butu to mikolo wana azokanisaka ndenge ya komata na avion tout ça. Alors alali aloti aomata na avion wana eza bapense na du fait que akanisi yango mingi. Là, ça vient de l'homme lui-même. Mais yami sato eutaka na satana. Lokola bato balotaka mibali ya butu basi ya butu to olobelango parce que ezape ko besprit baya ko bundisa libala. OK. Alors, ndoto ya satana to bengango batak. O nyonso satana yaka nango en tout cas ezaka batak. Voilà un peu bisika misatu bandoto eutaka. Voilà. Siko eloko nini oyo mutakoki kosala po a maîtriser ndoto ya loti na butu? Otuko loba olotaki moze balisusu te voilà. Omone bandeli me isuka ndeni nini ebungi. OK, oya nzambe na livre na nga na explica 1
bazolo bana job que il met un sceau à ses instructions. Tant apesi mutu ndoto ayaka tie sceau, atie ndanga. C'est-à-dire même au lamuki ozomonango ba mususu même après une semaine ezakaka. OK. Ah, na lota ki mukolo wana ba yibinga ba sapato. To ba yibinga téléphone. Aye ko lamuka ayebi bien ba yibi téléphone. Malheureusement ba te belé pe sur loti ba yibi téléphone au kazana nous que eza téléphone oyo te eza na téléphone ote. Et lokoka ya valeur. Et koka misayo mama te. Soko loti ba yibi téléphone. Parce que Nzambe aluka nanu o eza spirituel. Elingo loba Satan aye ko yiba yo vie de prière, vie de prière. Aye ko benda yo ko koto na distraction, vie de prière na yo et si là. OK. Yango loti ba yibi yo téléphone. OK. Mais mingi omona l'amour qui est attentif dans le téléphone, c'est vrai cause la mais mingi eza langage. Jérémie 33 3 ezolo banini invoque-moi je te répondrai. Amen. Prière eza image à téléphone. OK. Alors, ce qui te loti bongo maman, ya nzambe tikalaka. Et tikala même dans la journée ozomonango. Malheureusement batebele nzamba yeli message par exemple ya liwa tokota moke wana. Aloti nini? Aloti mama la bango kufa kala. Mais aloti lisu na kati ya parcelle ba moni mama na cercueil ba olela. Alors que maman kufa ça fait 5 ans, 10 ans. Aego la muka oh na loti to lela maman. Alors que maman c'est kufa kala. Au lieu lukaye ba interprétation, explication ndoto wana abetika lisolo bo d'ailleurs maman c'est kufa nae. Non. Eza message wana linge lobanini. Nzambe eko lakisa ke na famille ya maman na bango mikolezo ya mutu mo akufa. Voilà l'interprétation. OK. Mikolezo ya mutu akufa na famille ya maman na bango. Pourquoi Nzambe eko lakisa po ba prier Nzamba longola liwa parce que ça na pouvoir wana. Amen. Alors, zo continuer, toza na kati ya bandoto yo ezo lakisa ke mariage na bino mama eza na kati ya prison. Eza na ba mama balota bing ba ex na bango. Basi bakabona kala mais alota ke kaka. Mais aza ndaka libala. Ye aza na ndako libala toujours na bandoto na zomona ex baza c'est comme maman moko benganga na mboka Allemagne. Ye alota ex na ye na village place Sauta. Ye asa koma poto mais alotaka ex na village. Ezongaka. Je vais vous expliquer ça veut dire quoi. Il y a un lien qui n'a pas été brisé. OK. Depuis bakabona lien wane katarate. Besprit o bazaki sima balandaye objectif na bango ba compliquer libala na ye. Batiaka ba incompréhension, ba mon boulot à tout moment, moko yepe mwasi azongelaka ba souvenir akala, moko akozwa courage oyebisa mobali na ye ngata onazaki na mobali nanga wana. Voilà. Esprit wana elandaye yango alotaka mingi ex bataboye basana besoin ya prière ya délivrance. OK. Pour robenga na esprit libala ne ekoma malamu. Ba mususu mama na kati ya bitumba na bandoto na famille mama asala mingi ba avortement mais avant asala avortement alotaka mingi mukolona na butu wana mutu moka yeko bundise makasi mutu wana ko bundisa ye net ba mususu aloti bazui kombo babeti ye na libumu. Ton zete babeti na libumu nzoka nde wana liwa arme mobimba yango wana ebibi lokola eloko moke na tongo mama kola mukaboye abani ko senye to abani ko yoka libumu pasi moko ya makasi arme wana bayaki nango mama besprit de mort bazana sima bakoteli mwana mais ebimi lokola ndoto. Est-ce que ça n'a pas pasteur mususu pe akomona ke ndoto eza yango mais tellement que yé pas na misala mabe
a compliqué un peu le langage en d'autres. Et puis, nani okoki ko kende ko luka pour interpréter d'autres. Très bien. Avant de continuer. Domaine à songe, c'est difficile, maman. Franchement, les lots, par la grâce de Dieu, à côté la sont même 1000 personnes, 100 personnes. Na olobate ke boya lobby. Ce qui te zana makasi pe temps, les mêmes jours, tu peux expliquer yo makamoloti elingelo babo, elingelo bebo, elingelo babo. On ne va pas tâtonner grâce au Saint-Esprit. Amen. Mais Nebandeli, ce n'était pas le cas. Okay. Nebandeli, biso va passer mingi. Ah bon, nayoki, oloti ozaki makolongulu, ozoki mambangu. Bon, na ke luka discernement na roya roye bisayo. Don ekolaka, likabo ekolaka. Okay. Par la grâce de Dieu, vraiment nzamba kolisa. Mais eloko na yebi domaine eza difficile, maman. Et ça, bandoto to benga ngo ba songe difficile. Yango to yamba pe basala nzambe a loti mais azoye baté. Bien kaza pasteur. Amen. A robenga yo tala na loti boye na loti boye. Na musala nzambe to se complétera muto ayebi nyonso azate. Nani akolimbola bandoto bien eza muto yo premièrement aza mona nzambe aza na Saint-Esprit. Parce que bah songe n'attend de la fin, Nzambe asopi yango azo sopango tous les jours, même na bandimi, mutunyo so azana privilège azo ndoto. Mais pour to interpréter bien, il faut Saint-Esprit azala à la base. Même on dit mais quoi interpréter ndoto na eso ka banga Nzambe aza mutama bondeli. Mais ba magicien ba nani ba kokokate mama isa domaine na bango te mutako sauter. Ils vont totalement échouer. Okay. C'est le domaine du Saint-Esprit. Oh, aza marabout a mon akalokuta a okokangote. So loti on est dans le banda mariage na tout na peka question. Oloti mutotambola hanaye, oloti nyoka. Ou bien oloti aboake nyoka na nzoto. Et ça fait la signification. Oui, ça a une signification. Et ça la kisake muto na tindelo besprit. Nyoka to comment na livre na biso azo la kisabilo komisat. Premièrement, c'est esprit à séduction. Yé mutako séduire Ève. Et ça na batu soko loti nyoka boye, et ça milimo ya séduction et belé ba elio. Na landaka mosala nzambe moko ayebani mingi na tanga kombote. Na landaki lobi azoloba amonaki alotaki a se retrouver na ndako moko ba nyoka bazingi ye avandi na carré ba nyoka alors ebele fenêtre ya kofungola ya kokanga moyen à bouger ezate. Ezaki période azana moi cité. OK. Ba nyoka wana c'était des séductrices tout autour. Basioyo ba un esprit à séduction. Donc nyoka za esprit à séduction yami balé na mukanda ya nombre 23 okomona kuna nyoka abomaka bana Israël ebele na désert. Ya nzamba lobaki na Moïse asala serpent d'airain nyoka motako oya kotala nyoka wana motako oya libende akufa lisute. Jésus-Christ aza image ya nyoka motako soki otali ye okobika. Amen. Nyoka aza pe ya misato na acte 16 bazolakisa mwasi moko azalaki na esprit ya python, esprit ya nyoka. Fausse prophétie. Lelo basala nzambe bele bana molimo nyoka. O bayaka ba fausse prophétie. Esprit à serpent, esprit à python, des os à la katinae. Voilà mon mouké, na wetali nyoka. Moto ndenge ni akoki ko sécuriser mariage na ye moko nanu. O mabe kota na katite. Très bien, merci maman. Eza simple naloba, à ce sens que so otangi 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 16. Eza encore la base na mariage eza la sécuriser. 1 Corinthiens 7, verset 16, balobi. Car que c'est-il femme si tu sauveras ton mari? Car que c'est-il mari si tu sauveras ta femme? C'est-à-dire, ce qui moi si amoni ma belle vie à mobali, nous avons appelé ça un pouvoir. Dans la prière, ma belle wane kolongwa. Amen. Et ça la ma belle ni maman kolongwa. Nous avons allé tout puissant. Amen. Na peso exemple ba maman ba kezwele mbanda. Ndenge to moni na ndoto mama lota kaka mobali na basi, na basi.
To profiter to kota mbala moko na lingala loba ba msuba lota kana mbetu baza 3 personnes alota ngo mingi basi mibale na mobali moko alota kango mingi souvent na mbetu ba 3 personnes nzamba zo lakise ke mobali na ye azana mwasi mususu. OK. Alors comment maman akolonga bitumboyo ndenge na ko sécuriser libala na ye eza na kandate eza pe na kofinga mobali te. OK. Eza pe na koswana te wana eza muta olakisa makasi na ye nzamba okotango te. Jamais nzamba okotango. So yo mo zo swana zo bundo zo wana nzamba kotika yo. Voilà parce que olingo olakisa ke oza pomba oza elombe na bakanda na yo na ba décision zozwa wana na olobisete aomona nzamba kotika yo akokota te. Ezaka bongo? Ezaka bongo mama. Ya omoni ebele ba eshuaka ata na lobi azoyokelanga te mobali mobimba o demo na bala ayokaka te ata na siliki parce que azo associé nzambe te kolo libala. OK. OK. Yango tozongi na 1 Corinthiens bazoloba car que cette femme si tu sauveras ton mari. Na kuta na mama moko mama mobali naza koteka na zando ba bijoux. Mobile na ke ozwele mbanda mama zaki vraiment jalouse mama kimie si na motema akangi biloko passé na ozonga ka epa na biso na okende na bitema mama boyete to sala bo to kota prière mais na yebisi ye comment ko sambela po réussir parce que façon ko sambela kontaka et kontaso sambeli malonga te réponse goyate. OK. Na Bible nzamba lobaki na mokande Esaïe alobi na bana Israël j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, c'est-à-dire na osala ke l'Égyptien bazwa minduki bango na bango babomana. Na si mama te osambela boy. Loba esika mobile nanga azokende kuna na mwasi wana eyindela bango baswana babunda bakabwana bapanzana. Voilà prière ya Mwasandaku. Légitime. Quelle prière! Prière au Simba quand même maman. Nazwa témoignage à ma maman. Et Simba. Mais faut ça Mwasandaku pour prière au Mwasandaku. Oui, il faut ça la Mwasandaku. Il faut ça la légitime. Oui. Nzambe olobaki na Bible. Okosala ke Égyptien bango na bango basani babunda. Et si kazokende kuna eyinda baswana incompréhension ekota bakabwana. Jésus alobaki dans Jean 14 verset 13 tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai. Amen. Nzambe akomona mawa pona mama wana nzambe akende kotika trouble ekota. Mama après ko bondela papa wana nini elekelaki bango eyindaki baswani babendani mwasi wana kefunda papa wana na la police. Papa siliki mwasi makango akefundanga libale kufaka mukolo wana. Vraiment. Tango aye na ndako aye kobeta lisolo na mwasi na ye omoni ye ake kokangisanga ye akanisi nini libale kufaki tobomaki yango na prière. Vraiment. 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 Oui, to continuer. Tozolobela bien-aimé bandoto oyo ezopanza mabala. Mama olotaka mingi mutu moko mwasi moko akotaka na chambre abundisaka yo makasi. Pe azoloba o aza mobile nanga. Mwasi wana na domaine spirituel babengi ye azali d'abord c'est un mariage nocturne. OK. Ba mariage nocturne maman ezali. Ba bala mutu na ndoto, na butu pardon. Eza mariage vraiment na butu esalamaki bazwaki d'autres bafuti. Ba yebisi mobali no yeoyo na yabande komoko na mboka Angleterre. OK. Azo yebisanga boye passer na loti. Na moni mutu moko mukolo alobi ye mobile nanga. Na yebisi jamais aza marié. Maman bazo yebisa bongo na ndoto aza marié. Mukolo wana alobi oza mwasi na ngai mama na bino mutu alia mbongo libala na yo. Donc balisaki na ndenge ya kindoki. Discussion esalami na ndoto wana na butu alobi jamais na mobile nanga oza mobile nanga ya bité na bala yo mama na mutu alia kimbongo ndoto ekatani na moi sikoyo kobenda na mobali na ye ya ndako. Mobali atomboki mikolo wana il faut zonga Afrique, il faut zonga.
ezoleka na ndoto ebimi lokola ndoto, mais en réalité eza na besprit baye ko combattre mariage baboma libala wana ntango abengaki tosambelaki tobenganaki mpe topanzaki libala wana lelo kimia ekota vraiment nzambe azwa lokumu na kati ya bandoto tozolobela libala tolobaki baavortement eza na bamama ebele bazovivre phénomène oyo phénomène oyo mama même biso bapaster soki wamosala nzambe asolo te eosimba te mama azwaka bazemi elongwaka mama azwaka bazemi elongwaka ça ce sont les sorciers basalaka eloko wana awa eza likambo te ya kotambola bopito ebelebele tokende na spécialiste tokende kuna bokosilisa mbongo mama pour rien c'est un problème spirituel tolobaki yango bamama ebele avant amona zemi kolongwa alotaki mutu moko aye kobundise makasi na tongo abandi koyoka pasi makasi na libumu et en fin de compte abandi kosenye bayaki kobomele mwana et ça se répète mama moko aza na poto leki naza kosambela na biso bazemi elongwa boye ndenge nalobi chaque fois azwi zemi bakobunda 7 mois ekei kaka bongo ndenge noteya boye mama ebele bana kawana et ça fait très mal vraiment. Alors tango ayebisi leki na ayebisi ye benga pasteur na biso nzambe asalelaki na délivrance bosambela na kotiaki bango jeune na mobile na ye to prier makasi to bengani besprit de mort to panzi nyonso wana pe to déclarer to lobi mbalo kobota na butu mama wana loti amoni ndeko na ye na Afrique ayebi ye bien azwi mwana aye kozongisela ye muto aza koboma bana ye wana aye kozongisa mama eumelaki te azwaki zemi lelo tozoloba aza na bana koma kobota normal. Le tout s'est passé et eza kobanda na bandoto après ekomi réel. Alors tant on a lobi ke ka lokola oyo ba pasteur faza muto abanga nzambe d'abord pour réussir yango azala muto abanga nzambe azape na grâce à délivrance akobenga na besprit wana mutu akobota akobota. Malheureusement lelo biso ba pasteur ebele oka boye ozomona ndenge na yoki pasteur mo babenga na Londres mwana ne azozo mbeli ami boma abengi mosala nzambe moko ya kosambela oka boye pesa $3000 bakomi bon mikolo pasteur alobi mais nana mbongo wana te 3000 mokolo abengaki biso na ebisi ka boy papa mwana siko azobika Jésus-Christ est le tout puissant amen mwana azobika ah c'est vrai d'habiter siko azobika. Pourquoi je lui disais ça? Awa tozokende ko pusana to silisa to linto présenter Jésus-Christ comme le tout puissant amen oyo azobikisa mabota na ba problème tout bozanango amen Jésus-Christ elombe mama ye mutazong selo libala kitoko amen ye mutalongola mobali no na mobulu ye mutalongola besprit de mort bazobomaka bana Jésus-Christ azelombe na ebisaki papa wana pasteur na ebise pasteur sepela parce que mbalo mwana na zobika wana kuta avant de prier ndanza masala grâce ya foi ndima même avant de bonda ndima déjà que orobika peto priaki lelo mwana komi bien. Il a témoigné dernièrement à ebise en tout cas pasteur biloko wana souté mwana komaki même azo s'intéresser sous ne loko mokote mais sikoyo goût ya vie ezongeli amen Nzambe abikisaka. Alors yango te ko yebisa ba maman ba papa oyo baza kombati na mariage. Ezana ba papa maman bandoki ya famille basala bango boye. Moyen amatezate. Moyen amatezate bakozwa mbongo moke boye bayeba bwakeli bango ba maladi. Bazo bundisa papa na musala, bazo bundisa ne loko nyonso kolinga sala. Ezo simba te zo marché te tant ekoki
Jésus-Christ alinga kota vraiment à délivrer bino parce qu'à l'obaï mukolomoko, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Naïbsa ki papa naïza makama mbongo te, Jésus-Christ azo bikso yo fele. Amen. Peto priya ki Jésus abiksa ki mwana nae. Amen. Donc voilà, lelo tolinto succès mission na biso koloba ba mamoyo oza combattu na libala. Muke ozo kende. Oko kende. Na okanga biloko okende. Oba benga libala keba. Muke oza mal à l'aise. Bazo tia toujours mal à l'aise. Eza yete, eza milima be oba ndoki batindi balingi bapanza bino. Yo moko mama okokoka te. Oko silika mama eko sila te na ko silika. Tolinto ko sa Jésus-Christ na kati. Amen. Ye lombe. Yende abundaka bien. Tolingi to kotisa ye. Yango ko benga biso. To ye pona yo pona délivrance na yo. O benga biso na 09 98 17 77 04. Toza wana kin 09 98 17 77 04. Oui, en journée, l'église. L'église, délivrance, c'est à chaque mercredi. Mais, bao baza na besoin de délivrance. Vraiment, benga biso maman, musala nzamba pesa biso, yango wana. Nzamba lobana nga clairement kendo bimisa bato bana ba kasho na ba prison. Kendo bimisa bango. Ya on te mona même batama boma mama. Mutaza na liboma azongi normal. OK. Alors, to bengi yo maman, vraiment foyer za menacé, tant na yo a délivrance et coquille, Jésus-Christ est kobikisa yo. To obenga biso na numéro to pesi 09 98 17 77 04. Okoleka na délivrance, famille na yo ekozwa kimia na kombo na Yesu. Amen. Pona lelo to siksi wana prochainement tokoya na bandoto ya bato baza na kati ya blocage. Surtout bato baza na blocage ayebaka te tokoya na bandoto wana. Que Dieu nous bénisse. Ezalaki ya bino révérend Valère Moussatu ya église Plein Sali na Kinshasa. Merci beaucoup. Adresse eza papa. Toza na Kalamu na rond-point Ezo, Ezo numéro 99. Tozali wana. Ba prière ezaka journée na journée. Prière ezaka chaque mardi tozaka na prière ya famille, lelo destruction ya botel ya famille. Amen. Bandokyo bakanga biso na bafamille to panzaka makambo wana chaque mardi, chaque jeudi tozaka na jeudi solution likamo bozo nyokola yo mingi. Vraiment tobelelaka Jésus à intervenir. Voilà. Dimanche culte célébration et tobandara 8h suka 11h. Vous avez un WhatsApp, mon groupe, on va s'intégrer, ils ont raté. Hein? WhatsApp ezali, Facebook, oui, ka numéro oyo, bako biso na WhatsApp, même numéro na WhatsApp, en tout cas, bako biso sans problème. Mais tozoze là, et belé pour la délivrance, tolingami musala wana. Nga lingana yo ka mama zolo bakenga, bazeme longwaka. Avant même de prier na osepela. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Amen. Merci, Pasteur Valeur. Nous avons appelé pour la confiance dans la Kapach Télévision. Tu as le numéro, il y a mon ton Nzambe. Tu as une émission. Ce que vous avez été obéi à la zone, c'est le sous numéro. Ce que vous avez été dans la prédication, vous avez prier, insister, message à ozongi la yo yemoko. Akosola na yo nzambe apambola biso nyonso tolandi ba émission oyo to partager to aimer to benga to kozwa ba solution na baka pe na bandoto oyoki moto na nzamba lobi ndoto ba pesa rango mutu nyonso te parce que mutu oyo pozo pesa nzoto oki ko transformer yango et comme na défaite na yo okay ya yebi ke likambo na nzambe sia la kisi oki ko lobela mutu na ndoto okay yenda yaki na ndoto okay susu ko reverser ye azui bara moko ba garde a changer le manière ya coopérer. Nzambe apambola biso. Tokutani prochainement na émission Sika. Merci. Bye, à la prochaine. Kapach TV. Kapach TV.